Sali, bonjour, bonsoir, bandeko nanga. Mbote balandi nyonso oyo bolandaka Irsil Botela TV, mbote na banda kuna bino, mbote esika nyonso ezwami bino. Bandeko nanga, bonjour, bonsoir, bon après-midi, wana boyebi déjà edepanda kaka na air oyo okolanda émission na biso. Dans na air oyo kolanda biso yondo koyeba kozwa bonjour, bonsoir, to bon après-midi, wana edepandaka kaka na air oyo okolanda émission na biso. Bandeko nanga triste nouvelle lelo toye na lisolo o liboso na bino tokobetela bino lisolo oyo eza nini ezoleka mama abomi mwana na ye ndenge nini eza faute ya mama to eza faute ya mwana. Alors lelo tokobetela bino histoire oyo ndenge eleki, donc vraie histoire ya liwa ya mwana oyo tokobetela bino lelo awa na internet. Balobi o mama bomi mwana na ye, oh mama bomi mwana na nko, oh mama toyoki maloba elobami ebele bele. Alors Irsil Botela TV aye liboso na bino pona ko informer bino clair problème ango eza nini. Yango na pesi mbote na bandeko nyonso o balandaka biso, mbote na bandeko nyonso o bolandaka Irsil Botela TV, mbote na batu nyonso o bolingaka biso, mbote na mabota na bino, mbote na bandaku na bino. Bandeko nanga, en tout cas soki eza mbala na yo ya liboso o trouver Irsil Botela TV. Donc soki eza mbala liboso o kwei na chaîne na biso, ndeko nanga o s'abonner, o commenter, o liker, au partager et au sala malamu mingi. Car ande tolobara na système moko ya bien, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions et au sala kitoko makasi. Eloko nini oyo ekomeli mama na biso, eloko nini oyo ezoleka na foyer oyo. D'abord avant to badali solo na ye kopesa mbote, na ye kopesa ba merci na batu nyonso vraiment oyo bozwaka temps ya kokota na chaîne na biso, batu nyonso oyo bozwaka temps ya ko soutenir chaîne na biso, batu nyonso oyo bozwaka temps ya ko partager ba vidéo na biso. En tout cas na ye kopesa mbote na bino nyonso, nzamba lola a protéger bino, nzambe vraiment azala likolo na bino, nzamba batila misala na bino ekende liboso, nzambe azala elongo na bino na musala kitoko pe musala ya malamu o bozo sala pona Irsil Botela TV. Alors yango na ekosenga susu na bandeko ba partage, en tout cas bo partager toujours ba émission na biso, bo partager ba vidéo na biso, nzambe akozanga te kofuta bino na musala malamu oyo bozo sala. Bandeko nanga ba vidéo ya boye, ba émission ya boye esenga to partager. En tout cas, kozala motema makasi te, kozala motema mabete, ba émission ya boyese ngaka to partager yango pona bato ebele bazwa leçon, pona bato ebele bazwa vraiment mayele na ba mabota na bango. Eloko nini oyo ekomeli mama na biso na mwana ya jeune garçon otomoni auto tika biso, en tout cas mwana oyo a perdre molimo na ye kaka boye likolo ya makampo moko ezanga tina. Histoire on a zobetela bino eza histoire vraie oyo vraiment tozu yango na source penza ya malamu toluka kitoye ba source ya likambango. Alors Irsil Botela TV car ndenge akenda akozela bino ba source, akenda akolukila bino ba source ya makambu, car ndenge tolingaka toya na vérité na chaîne na biso. Alors totambola ki toke kokweya na vérité ya liwa oyo toye nango liboso na bino. Mama oyo azaka na mwana ye na poto, en tout cas a vivraka na mwana na ye na poto, ba vivraka na bango très bien, bazaka na bango na mwana na ye bien, nyonso elekaka nango très bien. Ya pasi eza nini? Garçon o bozo mona liboso na biso akufi te po mama abetie munduki, akufi te po mama abomie nanko, akufi te po mama apasole soki ndenge nini, mama mwana oyo abomi mwana oyo nanko te. Lelo bandeko ebele baye ko akize mwana mwasi oyo, lelo batebele bafingi mwana mwasi on internet, zoba ya mama abomi mwana na ye, bato ebele bafingi na internet. Mais mama oyo asalaki yango pona koboma mwana te, alingaki a sauver vie ya ye na mwana na ye, par erreur nde mwana aye kukufa. Bandeko nanga bolanda lisolo o nazobetela bino, bo aimer vidéo, bo partager vidéo, partager lisolo o na batu nyonso pona ko sauver vie ya bandeko mosusu.
Garçon au petit garçon au bozo mona a vivre na maman na ye kitoko azalaka na ye pe bien maman na ye a perdra ki $100. Maman na ye a perdra ki $100, moi 100 euros pardon. Mwana oyo ayibaki maman na ye 100 €. Alors, tant mwana oyo azui maman na ye 100 €, ayibaki maman na ye 100 €, maman na ye aluki mbongo amoni mbongo teka ndezalaka mama tuni mwana ye mbongo oyibinga mbongo mama komi ko gangela mwana na ye bandeko bana poto eza difficile pona ko comprendre bana ebele ya poto. Bana ya poto eza très difficile pour nous comprendre bana ya poto. Ba mama na biso ya ba congolais toyeba ko éduquer bana. Toana mboka bapaya mais tozana mboka bapaya mais mboka wana eza ya biso te. Biso foto boko la bana biso lolenge biso to boko amela na mboka na biso. Ba mama ebele bazo sala erreur wana ya komemamela bana baza bana poto ba mama ebele bazo sala erreur wana mwana oyo azwaki 100 € epa ya mama na ye azwaki teke po asengaki azwaki teke po mama akabelaki ye mais azwaki 100 € po ayibaki mama na ye 100 €, mama na ye akomi kosenga akomi kotuna ye soki azwaki mbongo mwana ake kozwa mbeli bandeko nanga mwana azui mbeli pour que achuba mama na ye pour que aboma mama na ye asimbeli mama na ye mbeli po aboma mama na ye tout ça po mama na ye atunaki ye likambu ya mbongo. Et maman na epe pona a se défendre ye moko mama asalaki ba stratégie moko mama pe mwana poto atongo asalaki ba stratégie aye akangi mwana na yali babandi ko welela yango bango mibale mwana kangaki penza eloko wana akangi yango ekomi sko par force bakomi ko wela yango entre mama na mwana bakomi ko sala manœuvre wana ya kuwelela na se ya kowelela eloko wana ale eke kotuba kovanda mwana motema comme si diable moko kaka alataki bango bazo wela mama wela botola mwana wela botola alembeli eke kovandela mwana na motema nde ekotaki mwana nde bamema mwana na hôpital boye mwana kufi. Alors botika kofinga mama batuki abomi mwana na ye mama abomi mwana nko mama o abomi mwana ye na nkote. Bandeko to na fin de l'année oba liwa etelemi loko eloko mususu. Bandeko to na fin de l'année liwa eza ya kotelema makasi to batela mabota na ba prière to batela mabota vraiment na ba prière to kangama na Nzambe. Oza poto oboti bana na poto koluka te koboko la bana na olokola kaka bana ya poto bana poto bazaka na comportement na bango bino boyebi bana poto te yaya poto abota mwana te toyeba ko éduquer bana na biso to ocho tala théâtre wana pa Bellevue Kanzie salaki ba théâtre moko ba genre ya bongo ya lolenge ni théâtre moko théâtre au titre nango zaki éducation lolenge ni bokoki ko éduquer bana lelo bana poto ba finga ka atelemi azo finga mama vandi kimia ana moi dire te po baza bana poto bozo bebisa bana ba parents ebele na poto bozo bebisa bana bandeko papa ba mama bozo bebisa éducation bana bino eze pa na bino moko mwana soka raté éducation na ndako soka raté éducation na école soka raté éducation na église esili éducation de base ya mwana eutaka na ndako koma mwana okoma tina niveau asimbela mama na embeli éducation na ezaki ndenge nini ba parents boyeba ko éduquer bana toyeba ko éduquer bana bana babotama na bapoto babotama na ba pays moko eza na ba loi ebele. Alors mwana soka vandisi da na mutu na yeke ana pays ya loi ayebi loi na ye ayebi ba loi na ye eza nini eza pasi soki mwana vandisi ba loi ayebi ba loi na mutu eza pasi makasi.
eza pasi mwana kokoma tina niveau simbela mama na embelite e ana ba mame belé na poto ba osala erreur na ba via bana bango ba mame belé comme azaka tongo ake kayu poko ake kayu tongo ake kayu temps ya oboko la bana ezate temps ya opesa bana éducation ezate eza mabe ba mama koluka mbongo toyebi to boite eza pasi koluka mbongo koluka mbongo eza pasi mais mbongo ngo luka eza pona bana na il faut créer temps créer temps pona bana eza très important bana ebele éducation bana ebele eza pourri na poto éducation bana eza pourri na poto na bakongo na biso wana eyana makambo mosusu na baekole batangisaka te mais lelo na bapays étranger bana na biso bazoya koyekola makambo moko fale pa bayeba bango na baage ya mikie mais bana bazoyeba bango mpona classe bana bazoyeba makambo mosusu mpona classe na classe bakoma olakisa bana nyonso bakoma olakisa bana bazolakisa bana makambo nyonso bazotika bana te bazolakisa bana na ya mabe bazolakisa bana bekola ya bapays étranger alors bamama il faut koyeba kobokola bana il faut koyeba ndenge nini koyi kobokola bana na yo ndenge nini koyi kopesa bana éducation eza pasi mpe mawa bomoni pasi mpe mawa oyo tolobaka eza vraiment pasi mpe mawa lelo mama oyo aperdre mwana na ye likolo ya erreur moko ya mokie mwana koyiba mama mbongo te mwana okoma tina niveau oyiba mwana mama mbongo na ndeni likolo ya erreur moko ya mokie bandeko nanga mama oyo aperdre mwana na ye bamama poto toyeba obokola bana toyeba opesa bana éducation raisonnaka ta yo ndenge bakolisi yo epa na bino na Congo éducation nini oyo ozwi epa na bino lelo oyo otika mwana nobongo mpo abotami na poto mpo aza mwana poto te okotika mwana nobongo te okotika mwana nobongo te mpo abotami na poto mpo aza mwana poto kotika mwana nobongo te no zongisa mwana na nzela bando otalisa biso na kongalo bana bana nga toujours na Congo biso ezaka boye te ozako ngalo bana bana nga boza ba congolais bobotami na pays étranger bien sûr boza ba congolais il faut kolanda éducation na biso o biso tosalaka na o tosalaka te bana baobeba bana poto ebele baobeba baparent bofongola misu bana ebele baobeba na poto bana misi yo ebika mwana aza mwana mokie akenda classe mais mwana developa makambo mosusu oyo parent tikala koyeba te touta omona mwana moko akufaki na poto ya mwasi natielaki bino bemission wana awa natielaki bino bemission wana awa ya mwana wana kende komiboma na shamba baparent na ye mwana wana ya mwasi emission okiti tina se okomona na bemission na nga mwana moko ya mwasi miboma na shamba baparent na ye likolo mobali mwana ya 15 ans na poto akenda akuta na munduki na shamba papa bango amiboma likolo bawapekisa ye mwa bawapekisa mibali bawapekisa na petite ami na ye amibomaki bana poto bamama boedike bana boedike bana bamama ebele na poto bédikation bana esi ebeba pourquoi bakoka bana te banda na age ya mokie banda na bas age bakoka bana te il faut kokoka mwana tanga za déjà mwana mokie so omoni déjà mwana komo kende mabe zongisa ye na droiture mwana komo kende mabe ozongisi ye zongisa ye na tout droit mwana okende mabe ozobomba eza bamama misuku to babombaka azobomba mwana azoyebisa ta papa na ye te mwana asalaki be obombi osoli na papa na ye te obombi mpo aza mwana oyo ya mwasi mpo aza mwana oyo ya mobali bamama bana baobeba bofongola misu bando raisonner pa na bino yo moko babokola onde nini yo moko mama okola na éducation makasi epa na bino mozo kokopesa bana éducation te baza bana mikie baza na bango bana mikie kaka ndenge ozoloba baza bana mikie baokola kaka bongo na éducation te
bana mike za nango mabete me yeba ke bana no ba okola bongo sans éducation ceux qui yo tena mutu na oke bazana bango bana mike ba okola sans éducation banda ko éduquer bango tango bazaka mike bongo po bakola malamu et ozala bien bana ba obeba na poto éducation bana bilozo beba bo fongola misu ba mama likamba ko perdre bana o eza likamba lelo te bo fongola misu eza malamu mingi bo fongola misu ba mama poto bo fongola misu. En tout cas, merci beaucoup. Analyse nanga na yaki nango kaka mukie boye na yaki kaka na informer bino eloko nini oyo ebomi mwana na biso na poto oyo batu baye ba condamner mama batu baye ba lobi ebele alors na yaki kaka na informer bino vraie version ya liwa ya mwana na biso oyo akufi na Lyon vraie version nango yango wando ki version nango ya bien yango oyo que son âme repose en paix nzambe apesa mama oyo makasi oyo azalaki na événement wana ti mwana ye aye kokata mutema ça fait mal au cœur alors ba mama oyo totikali tozwa mayele lolenge nini ya kobokola pe ya kokolisa bana na biso alors ndeko yo okutani na émission oyo yo okutani na vidéo oyo vraiment na kosepela obomba yango pona yo moko te ko garder yango pona yo moko te partager yango na bandeko mususu partager yango na ba ami partager yango na Facebook na WhatsApp partout okoki ko partager yango po bandeko ebele bazwa mayele na histoire oyo. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Bisous, bye.